fait toi rolobaki toi là bas soutenir biso toi na passi toi na boye non c'est pas ça là parce que le roi ngala melaka na nga bangité parce que le roi ngala momoni comme il ngate na pesa bon conseil ni c'est dit bon mo ba ibelo ba osala mais quant à moi nga ce que le roi ngala moi c'est na poto na tiki na ngati et ala mo kas yabutu oh ma toi tu connais absolument plus que Becker. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, Tikana Ibiso, ok, ma solo est bien. Donc, image ya Congo avec moi si Mbingala patron nangaye on a payé bisibino. Bon, puis en confiance. Pour me saluer au Sami Kono qui s'attara bino ce bondimi ango pour la production la bino. Oh, nanga qui filme moro boye au théâtre moro boye. Équipe à Makasi na Congo, équipe à Makasi na Masola net Mikolo to samba te pour tout ça tranquille. Équipe à Makasi pendant la Congo Mikolo donc vous qui biso confiance. Soko za na matanga benga biso to kende. Au anniversaire benga biso to kozala. Oh te bosa la visite moko na mona mama kala na to relaxer mama no mona kala. Oh ndenge nini Congo Mikolo yako benga biso. Donc benga biso na numéro na biso wana au rejoindre information nyonso. Ce que tout on a net au rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Si vous avez besoin de promotion, surtout à la sur la www.image la Congo toujours tout ça leur promotion. Il y a boutique, il y a flat, il y a terrasse, boutique et l'oroyoté kaka. Boutique et l'oroyomo vous avez posé la promotion dans oui ça les mappé. Au monde à moi gain n'engage bien. Merci beaucoup la confiance vous avez ça rabiso. Ban Allemagne tout ça la mutumoko aussi que production à Zakuna la compte image à Congo. Oh l'Allemagne koto mutazate benga numéro on a biso moko to tchidio en Allemagne pas ndoro na biso bundes si coproduction Tiamote Mamikolo beaucoup de découvrir site eza moko image ya Congo point quoi que tu muke pour ngai mboka ti na mboka point mfala kito batoto mona point pour la nini allez mboka ti na mboka danger Yvonne Miadabu la métisse noire. Voilà, merci beaucoup fidèle Internet, il y a image ya Congo. Merci pour la confiance que vous avez repéré Sabiso. Nous avons tous la bino musala yito kone bino bosse puis après pour des jeunes dimi musala tous la bino. Nous avons Roberto Luka papi kader le toero lukae. Ah comme scamen avec to Luka papi kader le toero lukae, to une répétition pour solana artiste la bino bosenga to solana e boyo kae mais avant boyo kae botara ninge sentiment ezaki na répétition ambiance ezaki na répétition alelo et bon to solana et suivez ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Miadabu. problème.
Comment on t'a fait c'est que oui, pas tout le monde ça. Non, on oui, bien que quand on chercher à voir des balles, on va partir. Mais pas les balles, bien là. Ça va, il va. Ah, ça va, on ça. ezaka site moko image ya Congo coin et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Niandabu. Merci pour l'image wana botota na biki sabi no plaisir bomoni ndenge répétition ezalaki bo sepeli na ngo ya biki ya kamska meno sepeli na ngo po ninga mambo bongo nera na uti koloba toki koluka artiste na bino Papi Kader obosengaki mingi na image ya Congo bito luka po to sola nae ya toki koluka sans plus tarder aza déjà na biso na corps ya mauvais vina nga zo abi caméra même na film Jésus so repesa biso déjà fongola biso bomona artiste na bino Papi Kader to repousser na pembeni na déjà bonjour Papi Kader. Bonjour. Santé ndenge nini? Pardon? Santé ndenge nini? Nani? Santé ndenge nini? Ah, Kimia. Azo raviente abi ambia sa wezara image ya Congo Papi Kader poto na njia image ya Congo elukio mabe babito luka Papi Kader banda luko banda kala banda image ya Congo banda baluka rayo mais les lonza masungi to rozoyo c'est la première fois que image ya Congo batebele baebi Papi Kader baebi bien soko c'est suma parcours non mukie nongo banda pour mingi na image ya Congo baebi to pesa une explication na baeba. Merci trop. T'as dit baebi déjà bayo cadre surtout bayanga. C'est-à-dire bayebi déjà. C'est-à-dire Papi Kader parcours bandi pas fiston sai ma finga, après pas fiston sai ma finga, naie pas maman nanga Charlène Benz, après pas Charlène Benz, vous avez pas Caleb naie groupe Les Réveils, après groupe Les Réveils, dès na se retrouver na groupe nanga mo plus que vainqueur. Voilà Papi Kader a bandi et pas fiston sai bogi parcours nenge salamaki qui loza un groupe na moko que vainqueur yangwana plus qu'un vainqueur pardon, qui loza un groupe na moko plus que vainqueur ou moni ba pièce bo mona mais Papi Kader comme ce caméra na bina tout na Papi Kader on dirait groupe elali mukie pour ani kolala ne babi eza pour na départ ya Baptiste so bazaki pas noté tonde ah yebo iba déjà na poto obora bato boki nani comme ce caméra ah comme ce caméra yem to abeto lukao c'est nga groupe esa nini yem to abeto lukao groupe esa nini groupe ni elali mukie le départ ya Baptiste ana mte là ce groupe tonde groupe elali groupe elali ndeni groupe ko ça qui sauter pour la pièce va to mona ngol susu comment na boto mona mais musala na bato bazaki na ngwande eza mal susu yo ndozo informer bato to ozotu na se makambo esinga tuna ngwa po bato batala comme skamina mtasenga na tuna ngamo Kader nazali c'est-à-dire ngamo bena Kader nazali c'est bien à côté on répond ngamo Papi Kader c'est-à-dire naza danger yemo azali dans son temps parce que azar dans babi groupe ezanango Papi Kader groupe ezanango oito pesa biso parcours na yo sko pièce ni ozo bongela biso donc pièce où te aussi les aki ni po pièce auto zela pesani donc tu aussi là eza à qui la faute voilà ozo ya non tozo la titre ton dirait voilà comme ce caméra na mto beto luka Papi Kader abi ya chasser même maramuta Papi Kader abi ya chasser même maramuna mais biso beto ba na biso abi muta muna muna na tu abiso comme ce caméra na grand joko Papi Kader lelo artiste comédien biso ya Congo bomni loro moko wa singa pena tout na le kangote au sali pièce au monani après au luka basi na poto on a nini lo wa bino presque bino nyonso bomni na bino raso so posi mo si na poto tiki musano kinyo na poto vandi na yo donc boule kufi na ngo parce que tozana ba comédien on a ko bando tanga ba komoti bando sa musa makasi na Congo bonga za na mosi na poto na tiki ya moko comme ça mais Papi Kader wakatanga ba question wa kofi na habité so ezali
La réponse à Kofi on a mon lelo à Non, c'est-à-dire mais moi conseil pour na ça on a plein conseil plein bateau barobima. C'est-à-dire ngaso na melaka bangi na conseiller bateau ba melaka bangi batika po na ebi ba effet o ba sort au bangi et ça la rasco loko ngala melaka na nga bangi te parce que ba loko ngala mamoni komelinga te na pesa bon conseil ni c'est dit bon mo ba ebelo ba osala mais quant à moi ngasko loko na ngala moi na poto na tiki na ngati donc na moi na conseiller bango ezate ba ebelo ba osala bazui quoi bazui moi si na poto bazui na musalo yo dirait et puis atiki musala emso moi si mtapeki si et point d'interrogation donc mambo il faut que bango moko bato yebi batika voilà ni na lo babino bat botika misala na bino pona ninga basi na poto dans botika na bino poto na posa na bino na Congo misala na mutepesa bino ba voyage ya poto donc so botika on biso toza na rege fo bosara misala na bino papika der lelo za groupe na yo ba difficulté ni nyokutana na groupe oyo yo moko te ezala esute le papika der groupe no difficulté zate te zate ezala mogonzi sigo maintenant tout na bi sigo bana batu nyonso tout bana sima na yo c'est que ba on peut bien bon c'est une difficulté nini to baza mabe par rapport à bana difficulté te yo mo pesa bango difficulté bo point na difficulté bana difficulté il faut qu'à biso tout na chocolat faut qu'à biso tout heure na TV to rolobaki to ala baba soutenir biso to ana pasi to ana boye non c'est pas ça c'est pas ça donc bazo obligé te to heure na TV to lobaka kinde to to na soutien te bata poto bo soutenir biso non faut to biso tout na langage moroté na zaka jana batu so na pasi na nga na lobe pa batu na mbemba ya ndeni na osola kambwan et le garçon ba solo là ba non ba solo là mais ça te risque so na za bongo na lo bango bongo bosko bato moko ne fiske na la bango fonde kabe c'est dit bato ba solo là mais je suis pas obligé à na TV na lo ba passe na ngaki ndena mais je suis pas aussi orgueilleux mais quant à moi na za obligé te lo ba ki bato ba soutenir nga non voilà na plus que 20 heures donc maramba kitoko ezana ngonde ya mona image ya Congo ba kitoko na kitoko grand zoko yo beto lo papika der tozana ya pourquoi pas na trésor mango peka asika na Luanda mais obengi bisote papika der lelo na groupe na yo to mona ki anniversaire liboso na teso na se tromper anniversaire liboso elekaki ya mi balé peso ya wana te ya liboso leka mi balé leka ya misato leka ya 4e ya te ka ya 5e déjà ya 5e teza ya 4e ezate po mbongo eza mukie so na bina na 18000 na sa fête eza mukie soki na lobby papika der azali ngemba na lobby b toke nango maboko ya mokonzi la bina sa bongo eza mukie de fona zena ko kisango ebele na 5 kaka comme ça na sali na ngai. Voilà, grand zoko nira yo banero bato ka papika der ozo luke to solana ye papika der lelo so mi vandi o mitala na TV o mi lo barani eza pona beauté na nga bato balinga nga to eza pona comédie pona nini eza pona beauté na bato balingela te pesa yo bi na TV combien de personnes bana beauté to boyite on nous sommes dans la beauté mais c'est pas bon te beauté côté mulonde comprendre parce que pelana pour na beauté ba kena beauté na ngapi bana yo la sabango musala nde o na yebi parce que na bibo présent ba tisu ba chaka beauté na bango jepi ba se faire na bango neti na tinga atanga na ba neti yo maman na bango réponse à confier pas Kader pour habiter papi Kader azape na ba artiste na ya eza na bongo te comprendre mutu nde za fo boulot so ebi boulot te ba te ba se plan na ote comprendre nga ça c'est une fan moroté na poto tu vois na kin pe na fan moroté c'est-à-dire na ba fan donc voilà trésor mango babi yo peka na Luanda mozo benga tete to wani papi Kader ozana ba actrice na ba actrice ya sika uti ko recruter tebite soki pe ba rôle ba mandambo to continuer na yo. Et ça, moi, on a dit que na poto bien. Bata pe bilongi asika ozi. Tebite. Te bilongi asika te ba oni so acteur. Ponam te bilongi asika. Ba oni so acteur. To go bana na Choko papa za. Yenem dasika. Te yem dasika te. Oh.
Choco frappe pas ça, Choco frappe pas nene. Ouais, bana poto na minute so na ebije bagangi mikolo père na nga obenga nga 10 ya match. Mikolo Papi Kader a baptisé nga lisu 10 ya match. Donc ngani na telemi wana pour nga mna pesa ba passe. Te panan. Tout le monde a ka na kanga lisu. De rien. Biso tourner to zaboye bako sa yote penda kochaka. Comprends? Quitte la caméra na yote na tournage. Oya pe no mona ge ba noko moko boye gi boba outi so na komono wapi oye père atali na 3e air boyo banda lelo ba benga ko bo petosi Oba mingi to tikelo micro donc to la la. Nous a peine artiste na bino bo sepela mingi la pa Kader. Je t'aime so rolo ba pe moi lilo ba mo poto ke na ra to so na ba. Nga ya lobezaka ki na pesi bandeko tout ba Holanda biso partout na monde donc na pesi bango ba certes na bango ave na nga fonde ka bebi ke petit nda zubu ya lobaka bien Patrick Kabango pourquoi pas venir nga Guilhem Alobo zoyoka nga to zoyoka nga te bana tout ya monde entier babi Junior Mundele Nzambe ya forme pourquoi pas na Gilis Kovia mais Toba na basi ouais, merci vraiment la parole. C'est lui qui a vu les fils, a vu les pères dans Champagne, dans la Varamingité. Tout ce qui a bon, bah, bas on a bon, mais ngai tant mon ngai, on directement Papi Kader Lingenda. Donc sans dans un bref, on peut se moter na venant ngai nashi le roi mon angolais à sol miko babi ngai azolia azomela. Venant c'est pour la dema kola qui petit na donc venanga Cédric Mbongo bientôt la bon appétit et zoya venanga ya kati vraiment ya kati fondé Kabeya moi ça qui toko azanga na hydroquinol Gilis Kovia c'est tout. Voilà, Baptiste basé belé donc il habite sur to banana nani so to bandi nyoso o sa to la mais to pour nata moide c'est yo pour le bas. Merci pour la parole nga Rachou Langa. En fait, mi bana poto mingi zaka ya pesa no bambote bana poto na pesi John Kashala, Alain Kashala bambote et puis skola mi banga bambote la bino merci. Moi libanga. Ouais, mabanga na ngai pena na pesa na moi so alegi basi tuna kitoko na Paris wana Lara Odimba. Mutu akoboya azate. Mère nanga Pierrette Odimba bébé Jiro yo mikolo ba benge 10 ya match. Et comme ça va tout na bwaki na nko. Grand chanteur ayemba Fambio Rato zela yo ka maboko akofungwama check Jenny le Aquarium. Voilà, on est habité sur moi déjà, c'est à moi du Lobeza. Donc bonjour bonjour poto il le ba vraiment isaté complètement plus que vainqueur yango yo pour personne ka chance sur talent on va belé la linga bino mingi la pesi bino ba bisous merci beaucoup. Voilà, tout ça, Papi Kader, donc tu vas les belé, Baptiste va les belé, mais tout le cabaron, tout sur l'année, moi bien, parce que t'es un mouké. Papi Kader, les lots, so, au bina, au ça, rétiquement, il y a Barter, vraiment, au Bazalara déjà, n'a pas vieux, n'a pas petit, au biti, dans cette équipe, n'a pas eu beaucoup de bêtes, au roi, Tanzanien, au pour la banane. On a des noms, au pour. Non, pour lui de finesse, na poni Charlot. De la vie à Congo. Il y a Congo. Il y a un gars à Congo. Merci à toi. Ah, merci. Non, pour Jean-Louis Mobazana Kisangani. Na poni Nicole Segi Ngalula boy azara na kananga apona ba mibale ebina nga kimi na ye aponi batu ba e bana te to ka bango te na Papi Kader za pa idole na yo o pinda o apeso welengi ya théâtre azali te idole azate idole ati bimano andenge no ndenge na ngara na bimande na ngai wali yeboga na biminde na ngai na fandi na lobi o pesa posatin Bouzobe. Voilà, babi ambiance ça bresara image ya Congo. Ça image ya Congo bilenya bwebozango wa puis trésor margo hein. Tonton Jo Maké c'est mobala ma bibishi ka futi babi loin des apa na bino, ça bino ma trop. Papi Kader tomi de ko chité. Na ebaki. Bah c'est ça hein. Ah bah c'est la biso. Papi Kader pour na batu balandi yo
pour image ya Congo toi partout base la sous nini ya siko papi kade ya Rosel là-bas. Ya sika ezate mais ya sika ezaka ke ba ya sika ezate ya sika yate sauf ka ke ngani siko nandi na ba problème ya sika yate ba problème en ezani teza ngamuko ya sika ndi yate Jamais. Usazame mamoko. No kipota. Il faut sortir image à Congo donc téléchargeant au tali papi kader et ça abisso bien au téléchargeant au sali groupe qui est vainqueur toi na et au ça abisso bien merci le sous na venanga idido ave na habité pourquoi pas na Patrick Nakasi là Nzoko boki trésor boki ozaka na 4 personnes na poto te wa poto te wa nga mingi Luanda basola bien ou les rapports pour nga neti trésor magwa peka la sika ya mikolo aizo 5 minutes tikali una ma papi kade to mina suka po to ki marana si matin lo basuka na mabanga na yo donc ça bana o bana po to ba Holanda bien na bana ngola ba tout ba c'est papi kade le monde entier ça bango bien te maintenant tikele mikonga mona des annoncer na nga boya tikela asarana merci na baptiste balandi biso merci na Kams Kamena merci na Venanga Dido merci na Ginette Simba Maoula bien na boa na boa kiyo merci na Herman Ngonda merci na Divin Ngonda pourquoi pas Venanga Rodi Ngonda na Paris Sarah Bolangi na Paris dans na lela bino pourquoi pas na Venanga Ibrator, merci na yo, merci na Fambio Rato qui peut to luka yo donc to solana, merci les sous na Grand Joko babi yone simbi image ya Congo ça ma trop, merci na Venanga Hervé lo la babi monteur à Motafi Maes pourquoi pas na Venanga Zoé à Zubiso donc à cadrer biso lelo et merci sous na coordonnatrice na biso Yvonne Mianda Boula patronne moi ça mwindu pe à Gayara no momi lobara ngai na bino to utani bomba la sima ti papi kade asara na biso na o soto nga sara na biso ya merci kane zate mais ye moi mama sala obi asikeza te tona sogolo wasiko bagelo wasiko ate ozana connexion na habite so na peso réponse ninya veso tout ça na bat na poto tout na bango bobi tantique artiste apotuni bango mikolo krini ça na poto na impact boye bisao asinga mona tuna yo na ibisa ko pesa posate na poto mikolo zaka ko pesa posate merci à trop na Chancel Mbemba bateau magique 1000 poumons à beta et pourquoi pas et le garçon papa capable maboko majorité et merci à trop na fondé Kabeya merci à trop na Fambiora mon ami et pourquoi pas coach Pesi Opembote Nzoko bah fier na Nzoko je sais pas na éviter quoi et d'accord Nzoko non la Pesi Mbote trop na Nzoko et pourquoi pas na coach Matuza na PC Pembote merci à trop na batutu balinga kanga ve na José de Londres Sida Bilele facile à gagner pourquoi pas Mike la Duchesse pardon et Nzambe pardon Omania yo oh boy a plus que vainqueur Nganjambi Oana maman Nzambe kala tata yo na pingo ona fulo nga na tongo ona fulo Njambi biso toki pavilo ona fulo sia kende kote tuka kuku bosa Nzambe na
okiposa eyala mobie kasi yo mutu toi tu connais absolument rien plus que vainqueur Kindovika Solake yo Enganchambe Bamango Golia Enganchambe Basoko Boga Enganchambe Yebape Mukolo Semi Chambe 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 Zana ojo tsoko za enga chambe Mema na ojo tsoko mema enga chambe Kasi Mutulangai Kia Beto na beto. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika ils sont ok. Ma solo est bien. Donc, image ya Congo avec moi si Mbingala patron nangaye yo na paye bisibino. Bo pia nga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasatara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nangaki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo équipe à makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to relaxer mama no mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso. Ce qui est on a net, on a numéro on a 00 243 89 51 11 999 numéro et on a numéro mokoka. Si vous avez besoin de promotion, surtout à part la sur la www.image la Congo toujours tout ça leur promotion, il y a boutique, il y a flat, il y a terrasse, boutique et l'oroyoté kaka, boutique et l'oroyomo vous en pour sa promotion en ça les mappé. Au monde à moi bien bien. Merci beaucoup la confiance vous ça Rabiso ban Allemagne tout ça na mutumoko aussi ko production à Zakuna na compte image à Congo. Oh l'Allemagne koto mutazate benga numéro on a biso moko to tsinjo en Allemagne pas ndoro na biso Bundes siko production mutiamote mamikolo. Beaucoup de découvrir site eza moko image ya Congo.6 point tu quoi que tu muke pour ngai mboka ti na mboka point fera kitoba tout mona point pour la nini allez mboka ti na mboka danger Yvonne Nyadabu la métisse noire